tango fallait à Longwaka ko faire ça 158 émissions tant fallait à Longwaka pour na ko senga ko dénigrer David Mosso net lelo fallait confiance incapable de obimisa musicien a égalé na nota ambassi Koffi Olomide te tangelanga kasazat na chanteur les gens de bimita isalelanga vocal ya Blana Moussaka j'en appelle quelque chose Formule 7 ça fait 2 ans mbala liboso même Michael Jackson nano akanga bongote album et ça lui même pas 6 mois te ezana 1 mois sikoyo le 15 le 15 jours déjà combien de challenges héritier na ko baza il est très culturel pourquoi j'ai dit ça talaka razana di mal ya ko reconnaître il y a un congolais a un disque platine certifié Adidas a rien à faire à louer yango donc Adidas a rien à faire et qu'on a la réduit réduit à 7000 à 6000 places ce qui fait rigolo là Adidas a obété là a obété stade tout le monde qui n'attend ton côté à Paris la défense arena air fallait obété tout le monde a panneau ba affiché fallait comme photo a fallu partout dans le terrain parce que yebisa kuna ba affiché ka ba Adidas ndengeni mais total 85 visa ba bilelo ba voyager batu ba visa na otanga ba komona ba parce que muto obetanga kuna zate na tangelo muzeki ndingo wa mnoko munena na azui visa ata ba peso $1000 au pesa manike bis ba vite embrasser manike pendant 5 minutes ata $1000 yango au tala na kozo pe carré dentaire à vie faire ana difficulté ma boye to comme ngato senga na gouvernement faire ayemba kalisute akoma peut-être ko beta ba karaoké. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata, la présentation de Katobi Sarabino ici à Actualité Oblige, parce que je ne suis pas seul, je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit là de Christian Epesi Solo, on a développé Actualité de l'heure, mais on va déjà passer la parole à mon invité. Quant à moi, je dis un grand merci à Mike Oza Ofu, homme derrière la caméra, un grand merci aussi à mon administrateur tout. Yacob Apis, un grand merci aussi à mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre en bon soin, à l'INIC et les 7 codes mondiaux, Yaouli Moucheni, je te salue mon vieux. Un grand merci aussi à Yadjongonda Imen, patron éternel, Nassalo Sugozali. Un grand merci aussi à Shuna Chanel, la parisienne, moi Sinzambe, je te salue. Mon nom est Moussika Gloire Moulema, les snipers, et puis Maître Carole Chaming, les jeunes du barreau, Nassalo Moussika Penderonanga. Balobi Chris Mbemba yo keba papa soin je te salue donc surtout sur le même langage na Mike Oza offre au milieu derrière la caméra ko benda déjà invité na biso lelo et Epesi Solo à qui j'ai dit bonjour Dielo Mata na pesi mbote na pesi non merci na salon SKR pour na espace ba pesi biso en tout cas il faut que la reconnaissance na bandal ezaka juste na coin ya Penzwa couloir Mangembo salon soko yana ba o kalingo suki monte mikono na komina tentire ba bongisaka nga et puis muto sala nga suki mwana mwasi yo simbo do ba zo bercer yo nga na kangama donc na pripe ya bien ba pripe na ya bien na ville kuna biloko boyeza mais ba sengyo likolo ya bien ba obligé na pourboire mais pour boire soki yo moko lingi ba meda kuto azane côté ya masanga donc na pesi bango merci pour nananu pour na espace. Un grand merci aussi à Junior de Bandal Makanga na pesi Pembote. Un grand merci toujours pour na soutien. Na pesi merci encore une fois na salon SKR na Bandal na pesi bango mbote ba solo la kitoko. Talande basala nga suki yo pe fo yaga awa. Comme yo benginga na bité dès le matin je suis obligé. Ya ko ya to solo la parce que actualité ça parce que moi-même na zepena na posa olobate. Na boy kokota makambo bat na mingi na za la focus na makambo ya biso ya fali mais comme les actualités biso to za ba internautes to ba nyoso de kana ba réseaux sociaux na raisonner bon non je suis obligé de parler c'est un peu ça. OK, merci beaucoup on va nous répondre à l'invitation na biso to développer peut-être sur la mois dimi to za kioté mais to la to la muka qui est bon matin to moni ambassade à salle conférence de presse a quitté groupe d'accompagnement et victime ou accompagner à fali pour pas batuming baleli ya balobi enfin lem susu Koffi Olomide le roi le bagi mo trop koko ya on a déjà koko liboso zambasi azala pe capable ya azala pe koko ndenge Koffi andoseng et puis balobi ke alongwe parce que bo beti concert trop barré ne belé mais ba futi ka 200 € donc ezalem so insuffisant alors buganga ganga règle amutambongo millionnaire mais ba ako futa ba musicien té par rapport on ezan ndenge bandeko balobi na ebita analyse nyoro sala par rapport mambwana question sili Avec une question nous avons masasi na kati. Pour un système à kasi na biloko ya balabala ya nzela. Koffi azadi yana ba koko ebele ba Marco 6 bazawana. Baba koko na eti.
Voilà les mamans les mamans zélate babi que maman musique babi poti le lo balobara fali non abimisa musicien to aibana et ko faire senga ne ko fa bimisa bango ba ko fi baloba pe yepe fu bango pe fo ba bimisa ba musicien ba yebana ba sa pe ba succès ndenge ba pe ba bima donc bon yebisanga na orchestre ferré na ya Kofi actuellement musicien ni na yebani koleka mbasi na orchestre na ya Kofi to bande pas Kofi yemoko musicien ni na yebani koleka boloké animateur wa yebani koleka boloké identité tangelanga animateur wa ayebani koleka Dubaï Bel Air aya fali oyo oya ya dikape mbala liboso cri est à la chef d'œuvre to yokango na orchestre ya fali est-ce que vous comprenez bien na lingi to solo net batu ya maele omoni batu eloko na benga batu belé na ba réseaux sociaux lelo accès na réseaux sociaux muto akocha caméra na ye asali na TikTok a lobby a na Facebook a lobby mais déontologie il faut ngana so to soit to respecter yango vous comprenez otangelinga bazate bon et pas fali Kofi na nous lelo tangu fali a longwaka Kofi a sala 158 émissions tangu fali a longwaka pona ko senga ko dénigrer David Mosso que aluka ba ivoirien biso a fali a un orchestre donc alela Kofi azolela mais fali a finga été fali kaka respect na venanga mopa mokonzi mais ambassade longwe est-ce que fali a sala émission antamoko mais tu ebi de quoi ambassade lelisa bato na ba interview ambassade mais lelisa ba leader omoni muto ana orate ana puissance te ce qui a lobby muto Hollanda zate pas bato belé ba na ba réseaux sociaux bato balanda bango te mais ba sortie médiatique ya bato ya fali et soit capone parce qu'il y a vérité na leadership morbo na puissance na matière ya époque na temps ya mutu na facteur chance na likabonzamba tie na mutu ya mutu vous comprenez ndio amone ke suaka babundisa omoni na vie soko ana étoile te ata na famille soko moni ba o yino to ana étoile te soko moni ba o tongo te bota mona ba masa ba o tongo te wana étoile te vous comprenez soko ba o lobelo te ba o loba mabeno te wana étoile te vous comprenez ba biloko wana il faut ko tika ka batu wana na standing na bango ya koloba wana net lelo fallait être confiance incapable de obimisa musicien a égalé na noata ambassi Kofi Olomide te tangelanga ka sazapi parce que Blana Mosaka za oyemba ba commissaire porter parole c'est Blana chanteur te les gens de bimita salelanga vocal ya Blana Mosaka zana pe sur quelque chose na bien soko sali vocal ya Blana Mosaka na légende na pe sur quelque chose ayembité merci beaucoup mayaka comme ba commissaire porter parole facile à manipuler ou bien ayebani poani il passe à la télé pour critiquer Fali alors il y a quelques Gaulois qui l'adorent. Et puis, ben, Michel, les caractères dans le plateau, il y a des Gaulois. Vous comprenez, mon cher? Bon, tu as un standing moussous. Ambassi, Azaki na matanga. Il y a Rifin, Molimo. Ou Akufaki. Babenga kine autopsie. Tozaki na bango na matanga. Ambassi, ambiance, Zaki bien na ba musicien, nyoso. Après 2 jours, après 2 jours, tu sentir que tu conférence de presse, c'est pas Tony Koko. Qui ambassade, na Tony Koko ambassade c'est nini? Alongwe. Biloko yo zoyo kake, balobaki pour na bete. Ambassi a monique tant ekoki. Ako sala album na sa la carrière na pour assez à kolipe. Mais na âge na ya fallu déjà comme na je crois 2 albums à succès. Abetaki Arsenal de belles mélodies et puis fallait un peu moins namouki abeti Arsenal de belles mélodies abeti droit chemin vous comprenez abeti un album na power je crois oh ya ils avaient power vous comprenez parce que Ambassi a sali choix na ye oui to boité et loko ngana se pena ba warrior vu que est-ce que vous comprenez vu que muto a critiqué Ambassi. Mais le mal pour moi, on a pas ambassé ça que abimeli na porte à mon nénété. Poni alongwe la katana repté, ba pese bénédiction. Donc tout le qui abime na porte à mouké parce qu'il fallait azaki étonné pour toi qui babi fallait na répétition toujours on va tout na rabine ambassé ça babini ga yété. Après le bina ngonda longwaki. Vous comprenez? Donc fallait azaki au courant ya likambouté. Mais ce qui a se senti que ça c'était le bon moment. Mais à quoi que c'est la lipamboli, au moins lipamboli a fallu au pambola yo. Vous comprenez? Lipamboli a causé la que fali a pambola yo. Au soit bénédiction mo boy ya munene. Toko fan de la ka ambassité. Biloko solo ba mana babala bala dire le matériau journaliste.
oyebi keza bato o bazo luka ba benda fali pour pas vers les bas. Vous comprenez ko ngai. Donc nga ambassade na opese ka bonne chance. Vous comprenez? Lelo na ba musicien ya orchestre tout otangi. Na ba orchestre nyoso ba peut-être ba combattre fali ba mona bali ba za ba rival fali ba leki fali. Musicien tama otaleki ambassade na standing à vie. Soki ba futa ba ngota ambassade ba uti azako tambola na juke, azako tambola na Murano. Azot a changer comme na juke. Ba uti Paris la défense arena baya comme tambola na range. Avec na ngona matanga bomonaki. Ana 4 mitu ke bulaka. Siko lokota mbongo wana. Bon tangelanga musicien peut-être oyo animateur na minute à l'équipe boloké na vie na standing à vie. Ate. Tangelanga animateur à l'équipe Dubaï na combo. Ate. Tango fort na l'équipe tango fort. Ba ate. Siko balingi ba misia fali ngo baye bana ndenge nini. Ate la za na ba parler na ba monga fula kuna. Afute la kati za na ba parler na ye. On se comprend. Totika ko mélanger ka sentiment. Au moins eloko esa la bato sentiment na haine et sangani. Pona ni balinga ba détruire mutu moko boy o asala ka ba effort na ye. Mais est-ce que Ergo Lobby bon va détruire tout l'andi pe a maniqué à auto ça y pas vous allez rappeler l'autre fois que le la fali à lobby a bien non ko longo ya mbasi le za distraction za lokuta parce que mbasi za moto a yebanité et le monté donc ata longo za impacté parce que même l'orchestre na ba yebi pété. Donc c'est que mon on dit ça ba fanti ba nga ba distraire marambu ya chemin de la gloire selon maniqué. Na bien na fali yemo ko ana difficulté nga na mona selon ana difficulté ya kolongola chemin de la gloire na nzela. Nga et nani héritier plutôt formule 7 il fallait pour pas yemoko ana difficulté ya kolongola na formule 7 na terrain héritier tant azo bimsa album to biba mo pepe fallait héritier za ko ya na ngoso bimsa album o ka mo pepa ngondeni album wana ezana trop local ezana trop quinois album chemin de la gloire yana banzembo bien mais il y a trop quinois il y a trop kin fallait n'est plus dans ça en fait fallait en mettre musique inae pour les occidentaux, au monde entier. Parce que les gens qui héritiers ba télémina fali peut-être en Australie, ba kuti héritier watana ba télémina na fali, ba offre téléphone, ba petit héritier petit, quand biso photo hein. N'a pas comment ça sonne. Na bien même héritier yemo ebi qui n'est pas il n'a pas le niveau de fali. Pourquoi bino ba journaliste hein, aux collègues nanga chroniqueur mon frère. Na kotika yo okende na kozanga te. Obebi sa carrière na likolo ya babiloko ya internet parce que lelo internet mutu son accès à kokota lo ba tout ce qu'il veut pour eza chombo na eza TV te ke fala ko futa ba mo lelo za o méga 1000 francs le ko fingi pe via mutu mais soki ba yé pa na ba tali vino o lia ki fofo malili est-ce que lelo on peut comparer héritier avec Fali mes amis c'est ce valait non ba fasté formule 7 ça fait 2 ans mbala liboso même Michael Jackson nano kanga bongote ça fait 2 ans formule 7 héritier ezobeta il a fallu pour pas plutôt héritier en côté na munoro parce que j'ai envie de lui dire des vérités en face. Vous comprenez? Ça fait 2 ans. Formule 7 il a fallu pour peser na terrain zobeta mon cher. Mais ozoye ko yebisa ngai ke héritier mutu abeti album ezaka pona na lingala kaka. Soki to katisi ata na brazanze mo album héritier comité mon frère. Combien 5 chansons. O ezobeta o ekotio na matoi 5 chansons. Ça tangela ça nga ta mo vocal mi balé kaka ya banzembo. Bon, toi qui es de la République, nous avons à immortaliser nani Kester. Ça yembelanga moi phrase moko. Toi qui es na niveau wana. Toi na même ce qu'on a terrain album et ça lui même pas 6 mois. Te ezana 1 mois sikoyo. Le 15 2 jours déjà. Combien de challenges? Combien de millions de vies? Bon, on appelle ça exemple, nous fallait autre bimsa migolo Afsana. Il y a combien de millions de vies? Net héritier nakolo baza il est très culturel. Pourquoi j'ai dit ça? Talaka Razan a dit mal il y a qu'on reconnaître il y a un Congolais a un disque platine certifié. Batouni et puis Azad devant un journaliste biso to banga ba viona kala. Na moni journaliste amune na lobaka français belé. Biso bato lingala c'est que to kokana na été. Mais journaliste c'est pas musicien na ignorance. Mouto RTNC, aux RTNC. Mouto pas s'exprimer calmement. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de disque? Et puis journaliste na bretel na linette sans respect à veste à l'attaquer. Tu as vu combien de disques il fallait disque platine single certifié. Il y a 3 millions de streams. Na aya nakamura bad boy. Tu as bad boy. Na toko ça qui disque platine certifié. On va passer dans la maison de France. Vous comprenez?
Mais il y a des artistes qui ne sont pas à reconnaître. Aza, il n'est pas dans ça. Parce que Aza trop local en fait. Et ça, faut s'y hériter. Et ça, style, il y a musique, il y a Zobeta. Fali depuis sa naissance. Vous comprenez? Totalement même ba sortie médiatique né ya débit. Nga nazo rêvé un jour na beta na ba Chris Mono ba R Kelly ba HR. Ba mona nga na ba monde wana. Mais aujourd'hui il est capable de beta na Berlin. Il fallait année passée beta na stade dans Berlin. A beti aux États-Unis. Faire que beta na restaurant ya congolais. Aux États-Unis à Tondicité. Non, laisse-moi te dire des vérités. Tondicité. Parce que eza ba vérité yo za na posa oyoka, c'est ça non? On a pas posa oyoka. Na bandisco nazo frapper ce ko place soit passé. Fallait pour pas a beti année passée le cas désert ya Amazonie. Les États-Unis à Tondis, na stade. Na beto ba stade. Fallait pour beti na last ville. Oyebia ngona Gabon. Abeti Masamba de babeti na Cameroun. Abeti na Gabon, abeti na Togo, abeti na Tchad. Est-ce que faire ayebi à stade comme stade mon na Tchad? Mais babi faire gol abeti stade de Martin Moko le stade du tout à faire c'est non ba gaulois. Et le ba stade du tout pardon fallait abeti. Kala ngambu ya vie. Ce qu'il fallait azong sa musique était. Faire alinga abeta nini? Parce que depuis abeta stade de Martin tangela nga date mususu. Soki tolobi olobi nanga azobeta Adidas Arena abeta francophonie pona mawa bato bazako kele mawa pona gigola nenga kufaki. Est-ce que ko gérer nga bien pena parce que je vais comment nazobligana frapper ce place et so passe. Yo ba fanatique ba ndio zo na parler yo bi ba tiena mawa. Cité mais ça ba fazer te ba chege. Un homme responsable bon exemple. Net salon SK Boye ba travailler à SK R balongwe pe ba biketo ko zo ba tiki musala muto sala akozo faire na chipo ipo ke no beta concert ya ofele. Est-ce qu'il y a un sens? Tena même quand la terrain wana un responsable à quoi l'anda musicien bangu na nzela te un responsable on comprend que na ko zoyer na chipo ipona me po yembela nganze muninze moka carte rose quand c'est moko biso bon faire aza totanga to ke non na ba réalisation parce que héritier na mone moi muke makasi to ko ta faire to ko ta no son kala mingi le risque to ko tango to ko ta déjà parce que il y a sujet sur quoi il y a faire rigolo ba bilelo actualité aux autres dominés ça double Adidas Arena a fait rigolo le 20 et le 21 orchestre qui bêta je pense que là sous le lot va voyager déjà parce que babi d'ailleurs moi probablement visa on est va voyager telemi batu ba gangi na banda ku apparemment question na kanisa oyo na ngoya makasi yango te makasi na soki babi actualité ngwana apparemment question on na moni oyo na ngoya makasi apparemment za oyo bon na otangelo ba catégorie au mundela loba premièrement faire ba reverser pas era o azam warrior révolté era garçon wana munoko munene o a deux fois mwana mobali akoma ko swana aswana kana basi na TikTok neto aswana na baninga ni mibali yiba kuma deux fois oyebi era bien aswana na ba Maria Ntumba okofinga mwana mwasi azika lokolo oswani na mwana soni ezate ngabo e pona lobela mwana mwasi pona gangela na mwasi ata oyanga omun place batu bazana okokate ata mwasi na mwana okokana ngate oso comprendre mais sikoyo era swana na ba momi to qu'est-ce qu'on a réfléchi bango ndeni Adidas Arena na informé batu tata ozunga de fongola Mike benanga penda bien nazo informé batu Adidas Arena faire à louer yango ba bétisiété no mana ko fali bato fali ba warrior o ba fan fali bazaki informé no mana ba yakena lisolo wana ya totika kolie sa musique on comprend beta on faire babeta ke lisolo ko tekelesa me faire à louaki Adidas Arena parce que mundele ayebi été a trouvé que faire est-ce que ça a capacité ya ko tondisa Adidas Arena T mais bayebi c'est non celui qui avait chanté Vita Imana comme on dit celui qui avait chanté Vita Imana bi bayele banzembo ba dynastie ayokate tant bayele Vita Imana bi chewe rason ba reconnaître babi non si c'est le cas tu dois louer la salle faire louer salle configuration on fait à beta on a beta eza on ngana zu ba recherche net faire à beta na configuration ndenge mo na ba artiste so ba beta na arena te yo beta na 6 configurations. Vous comprenez? Abet na 6 configurations. Alors que Benga Souba abet na 8. Donc Adidas Arena a fait et qu'on a réduit. Ils ont réduit. Réduit à 7000 à 6000 places. 7000 à 6000 places. Parce que eza no mona ki bomba de bezo salam. Mais bango babaki ba pousi ba on a 13000. Te ba pousi bangote eza terrain à basket. Eza na place nango za 8500 places mais ba réduire pour na faire et puis ceux qui ba sala qui sold out wana na limite que faire aye biango parce que faire soka yeba ka ko ba la poisson na TVT sold out et zolo ki sa ba golo ba yoka eza ba billet eloko sili bonnet a ndenge ba chaka ba kabelo ba kabelo ya ka soki uti na salon SKA ba kabelo ya ke belé ba perruque soki ba moni ke ba kabelo tikali ka mi balé babi mais to ko so ba na ko so 10 pièces kabelo était sold out déjà on il faut la nini contingent mususu ya biloko ekoya
nde babenga sold out bango sold out eza stock ezalaki esili il faut que la stock mususu ce qui stock esilaki pourquoi era azobenga bato bayo somba ba billet na banganda ntaba est-ce que lelo na 21e siècle bena toko sa mutu likuta to ebisi pena mutu to kosi mutu ok mutu so na accès na internet okoma era reverser bango boya ko somba to ka voir bosombi des t-shirts ya iliko aujourd'hui 5 billets pendant que na Adidas kuna Adidas atekeli bango na billet moko $50 nous on ba réduire na ba configuration pour na nini bazo moyen ya ko somba ba billet ngo bango ke noteka vu que ce batiki Adidas yemo tekeli bango ba billet et comment kana ta moko boy ce que Adidas amoni ba billet zo kendete anilaka concert et artiste pour na ya ça la perte ce qui fait rigola Amibe Adidas a obété stade. Tout le monde qui attend quand on a Paris la défense arena air fallait abéter. Tout le monde a panneau ba affiché fallait comme photo a fallu partout dans le terrain. Parce que yebisa kuna ba affiché ka ba Adidas ndengeni. Na ba publicité mususu. Faire rigola net ba gola ba ba faire rigola comme ambassadeur ya Adidas. Ambassadeur Adidas ba benga ki contrat voilà. Français ni pe na likambuni na tawo moko mundela zu faire a comme ça ambassadeur. Ba ambassadeur za ba Kobe Bryant le mois ciné muto kenda signer ba contrat. Messi azakuna. Pas David Beckham. Jason Tatum basketteur ba Jason Tatum pona ko citer ba misusu te batu ba na baza ba ambassadeur ya Adidas bango na momi mo baza influenceuse za makasi aza française vous comprenez batu ba ambassadeur ya Adidas wana est-ce que faire à un niveau aux ambassadeur ya Adidas bon un niveau tenez bon monika ateki marque na bango ba production nini de la marque était kami meilleure production ya faire ya neza nini o akoti selambongo meilleure production to cha année passée so to cha année obité eza Adidas Adidas a loué qui a un peu chelanga année passée ezani ba manager nende ba yeba mais yo za journaliste oza sincère yeba manager ne ba donc il n'y en a pas exacté réponse est claire ba tobona na ndako exacté donc si on parle de ya makambu ya ba voyage faire exact azaki na capabilité mo boy chadat hein ba ba senga ki chadat ba senga ki pe achaki na Bercy na arena abetaki balongola ka affiche d'accord arena ouais achaki alongoli affiche parce que mundela sanzi ki aza capable te aye ko Adidas ba obligé à louer mais fali bozo mona ke azana deux dates moko en Afrique mais ko à part ba événement ya juin à Bordeaux ana deux dates moko en Afrique bon ça ba promotion zo sala ma déjà kuna avant ya kende donc soki ba mundela ba il faut mundela moko afficher na babi ba golo ba che bar likolo babi fallait comme tina niveau mo ça la publicité na mafuta mbila ye bouteille de bokiti bango ba na Adidas bi bokiti na mafuta mbila exemple moko et ça net awa déjà na peso ka exemple na peso exemple ya place Katoza ah batu bazal na salon SKA na bandal na kwa penzo na batu basala ba bateka basala musala a ba quoi faire baza ba serveur ya masanga baza parce que nyoso eza mais baza na uniforme na bango balataka vous comprenez ce que le bi que non ngana Warriors na latsa batu nanga ba polo ya fali ya Paris la défense arena fallait comme teka ba perruque fallait comme ça la ba plante tena keka na terrain wana vous comprenez mais il faut au moins il faut pas le que ya bien ba critiquer na bato ba na ba argumenter exact dès le matin le musique ndenge zo kende ba uti lo ba ke ba zana 80 visa mais total 85 visa ba bi le ba voyager bato bazu visa na otanga ba kombo na ba parce que muto obetanga kuna zate na tangelo musique ndingo wa mnoko munena na azu visa ba pesi ba mbongo na bango ba senge ba bon na informé pourquoi ba pesi ba mbongo na bango Bogard de la presse a quitté point parce que na bango tout bakena muto bundé ah ok ndete ba otamola bilonga okanga mon cher voyage ça te manque de voyage ba tu bakei ba bakeilité ya kanda apesa mbongo na ye musique ndingo apesa mbongo na Virginie Manganga apesa mbongo na ye gouverneur golo apesa mbongo na ba pesa leke pa mutu yozo katem bitumbezana entre Tracy et les a Paul muto lingaka futele mais apparemment bureau ezo finae et abatu mongo des autres et information na wapi ngana melankampe na zami omoni ba Warriors so so na bango il faut ça calme so yelo ko ça na internet biso to ozwango okomani mais obike bazo akize pe ba Warriors babi on dirait bine po ndire babi aux empires du mal bolingi te faire gola voyager na ni ne boko sele maram kuna ba fundi na Schengen et comment bébé po ça visa bazo fina ya ngoto temps pour moi bike ba visa bazo ki déjà bazo ki po funda ge kuna bazo sala bon po fallait azane master Macron eza problème te mais fallait azana mutema wana te so fallait azana mutema wana mbela désactiver visa manike. Est-ce que vous comprenez? Man gabi ba désactiver te wana boko ça te nabis mbele ba désactiver est-ce que manika aza mutumo wa lobili kambuto tala no choix manika ki osala est-ce que yo na vie na o ata ba peso $1000 ko pesa manike bis babite embrasser manike pendant 5 minutes ata $1000 yango o tala na ko zo pe carré dentaire à vie
Pour au cause de $1000 oui na rolongo la descendre se soigner te ezonga ka ba infection c'est côté na ba makila ADN wana etikali et puis na makila bombeza. Est-ce que vous comprenez? Na makila ya bombé et zaza na taux d'alcool très élevé tant que poto mali les bêta qui mo muke au mona ki tango zonga ki omoni mo po esalineti et fongwami tango zongi na bombé na moya ki na kwiti tala choix mobile yaki osala mobile wana ba beta etonga koma liboma ba utaka Chypre tala mutu ndenge za komi pal omoni po na eza ndenge mona po la batunyo c'était manika osala émission na kwiti siko to continuer ka actualité musicale to landi wana batonton pour moi balobi bagolo ba ta faire regola babi ndenge nini ko so bino ba warrior soki bango ba invité Koffi Olomide invité spécial alors bino benga ba yusundu ba ba kipate na tour na bango invité spécial Koffi Olomide bino mo traiter Koffi Olomide de jaloux pourquoi boko ça place to sala la ngo ba analyse wananga eza responsabilité nanga faire afinga Koffi à cette émission première sur na Karine Mokondi est-ce que asa senga Koffi Olomide pardon même ça comme là on est là ko boma faire carrière té au moins si on a la salle en public il faut la en public au moins baya bazaka ngana momiana to kabwani to boyani oui baya ka soni azonga na kwani moi ça peut-être moi ça exiger ya osenga ka pardon place au boyelenga po bilo msuna sakando ko bimisa bor mo boye okomo kana soni ngana na vina mo bozonga na moi cinéma lingi biso to yebate mais to yebidea mais à publier ibisa ka sa doki nakotanga ko monete parce que amutu nanga benda ndenge o mini bilo na betelo na beto on vina nga penda donc o a soni ya oloba mais aloba nanga za ndoki moi si pas ya présenter penda jo on comprend siko ba komo yo kanga soni so moninga bango to ba kimiso so ngana benda na moto riba moninga ba kote mais la kisi que non pardon faut c'est encore en public parce que les là ça c'est lave en famille donc ngana za na soni te ya osenga pardon pour te dire que faire épée so ka sengi Koffi pardon peut-être carrière ne eko fongoma faire asa incapable de benga wera parce que bi wera à cause de la section be mais kandi ana moi kanda no mo na mutema ba bongisa faire celle là wera nzembo vieux jaloux papa tie souzi na o bezakala te zakala te loko pota wana ya ba pota moko kolongwa te muto yo sali bon ezani tingana leki na TV le na ofinga vie na nga Willy Kayembe mais bino tout boyebi ke muto bimisinga eza Willy Kayembe na yebani yo yebinga parce que na travailler Willy Kayembe muto la kisinga ndenge ba présenter émission ndenge ba komaka émission ndenge ba tunanga ba question bon aleki atato azana e master ya ferry nga nazana même point de vue na été concert na niveau artistique vous comprenez ton même point de vue nga naza warrior yane kota bagoloa mais en aucun jour au monde nga aleki na TV na finga Willy Kayembe so na finga ngo ebi manetika ke na lali mama nanga est-ce que comprendre na ko bisango te faire capacité na vie ngwana au moni bolingo ba sa na fali na Koffi plutôt ya ba bolingo mo boye bazo croire que bazo sala nani passe papa ko s'appelle numéro Willy Moucheni tanga ka kombo avocata eza nani kombo nini talelanga kombo ratsenga mbongo nana batu mibale ba il faut batindelanga la wana donc OK problème te donc bazo sala ba semblant mo boye n'a pas tout comprendre croire que bazo sala fali passe OK fali n'est plus dans ça. Est-ce que oyebi que Michael Jackson a kufate aza en vie? Michael a kufa. Remarquez le moni ba publication ka ya page na na chaîne na ezongi na actualité. Oui point parce que ba senti ba meke ba senti Michael azana afana na mboka mo na Japon na île mo na Japon. Dieu m'entend parler. So na Koffi so na bimba ba tutana mutuka. Famille na ye mo bimba ba yebi na bana na ye. Parce que akoma ko senti ka koma ki na insécurité c'est l'homme le plus populaire du monde. Parce que Michael a senti qu'au Congo, il y a un fali, le nom le plus recherché. N'Internet. C'est le nom le plus recherché, Zanani. N'Internet. Parce que Michael a commis quoi apparaître malembe. Ce que tel même n'a pas commenté autour de Babi, où te caches-tu? Vous comprenez? Parce que ceux qui ont créé faux compte, na comme Michael, ils en ont vu où ils ont connoté. Et ça, quand compte a bloqué, qui a désactivé. Ce que nous avons vérifié au monde, même pas spectacle, Michael est zaïe. Mais, azolingana ko bimata ça le spectacle même ba publier ka biloko na yakala ozo comprendre okomona omoni date be mission tikalaka ngana ko ya jamais na TV na lobelo mo tikala na bimazoba na eloko na ekosala nga soni na mukili zaka na bimazoba
et là on est là soni na niveau mon mais ce que papa on est tochité malé mani papa on est mamboy kende est-ce que bozo bangate parce que le lo bagola balobi qui fait rigolo za encre correcteur biki rouge na maboko azo corriger barre na tout fallait beta bazo correction en chant correction mambutu bazo wana ya spectacle parce que yede ko yemba bango ba déjà qui fait rigolo yemba ka sans autotune selon bango fallait yemba en autotune yango no monde kende ande ki wana na habité parce que toujours chité malé mais est-ce que vous appelez si ozo banga mom qui fait rigolo corriger barre na fali faire na beta eloko ya malunga te ke faire abeti concert ba koti peut-être $20,000 ou $10,000 ata $5,000 à côté à quoi splash na beti si yango iliko kashi muta beti siete et puis moni na bana basi ba gauloise bazana inconscience moko piscine bana bino basi bozana ba règle bo ke nokota na kati ya piscine ayuzalaki bango bazaka bongo bazomela bashimboko baobwaka na kati ya piscine donc mutu moko utine côté commune moko boye ake amoni piscine na mibwaka osokoli nanu te piscine senga hotel mina pompe apo mibwaka na kati bango ayebo monite mundela azokamwa. Et puis pourquoi les Gaulois vous êtes comme ça? Concert les plus nuls abeti nzemboni abeti marathon abeti carte rose après abeti lisoni batika imana Congo a encore même pas qu'on s'exprimer. Vous comprenez? Encore même pas qu'on s'exprimer. Le faire rigolo à bangi ça va tenir nanine. Fallait abeti jour faire encore ça neti nandi maye il peut le faire faire abeta nanu ata Paris la Défense Arena parce que Paris la Défense Arena est le deuxième stade au monde, meilleur stade au monde, meilleure salle na monde, ils ont dom, ils ont à Tokyo, meilleure salle na monde. Fallait soit beti na deuxième salle na monde où ils ont Paris la Défense Arena. Est-ce que il fallait aller qui Asher Nambong? Est-ce que bango? Est-ce que il fallait aller qui Eminem Nambong? To chité malem malem. Est-ce que il fallait aller qui R Kelly Nambong? Babi bocheke mutambongo mana le pango bien. T'as bien? Est-ce que il fallait aller dans le en Australie? Allez, aller qui R Kelly point. Ayo toti que la R Kelly mbongo na prison. Tant ba ça R Kelly fallait pas payer un bon par même contribution. Fallait pas payer mon. C'est bon le qui mou. Est-ce que il fallait aller qui kon Nambong? Est-ce que il fallait aller qui Lilwen Nambong? Ba ko fingo na ba commentaire mambozolo. Paris la Défense Arena, Lilwen. Asabeta Congolais Kofi kuto annonça que na obeta hôtel accord Arena des points annonça ti lelo. Mundela kamwa ke me Kofi tu viens jouer quand? Po tchaka tanga tchaki bo 5 billets te kami. Na Congo, conquérant fallait azarate faire un nane héritier. Moutalongoli faire na terrain héritier. Eza fallait beti formule 7 eza wana. Moutalongoli nyoko la faire héritier parce que bazana style moko rumba lingala. Fallait ne plus dans ça, fallait ba conquérant ne bana ba États-Unis. Faire pas beti banzema ba urbain to chité banzema ba urbain. La français nini? OK, on te banzema beta. Si tu voulais pas que moi j'ai fait te répondre na mutango tika kia ko tsabilo ko na studio. Papa, tu as filmé à Boy, émission mais faire un filmé à Sala Inini, à Sala Inatoni, parce que à ça soit des communicateurs. Tout est facile quand parce que Moutazo les canadiens va le bill la poisson. Yo communicateur au ticket l'équipe. Oh, il que Moutabo, il que na comparé na fallait pendant que fallait à l'entourage Manu Lubaki, effet one, ou à anglais. Babi o yeguta longo. Allons kende wapi. Babi la rabatu ka boendenge bolongo la ki pe sous le ka pe mena fali. Bino bolongo la rabatu. Bino bolongo la rabatu die lo mata. Pesi solo. Bino bolongo la rabatu omoni nga biso omoni soko sala débat na ba waro biso to sala ba débat na ba preuve soko lingo bundisa fali oza konkret fali beta Paris la Défense Arena beta Ingel beta na Belgique on comprend beta Londres beta omoni 3 stades dans les défis fali attirer les musiciens au Congolais à Congolais to éviter to kozwa ka ekan mais tozana moi chance pour Marco 6 aza mwana aza trop poto po fali a imposer poto na ya botami na bandala lié malewa a atamboli na bagondo ayebi passe ya bandala ayebi ne ba defaka lipa ayebi ne ba defaka fufu na malewa akota nyongo ba galette pa bersil pesanga ba témoignage mo lo ba na ninga ko sakana te mais lelo aza au mona ke Youssou aza kuna bin j'ai besoin de faire un featuring avec Fally Ipupa. Eza nango mesure de grâce te mais ça eloko ya imposer qui parce que bino boya ki na polémique faire ba tuna ki ambition eza ni émission polémique ndi abaki na za ambition mon côté oh comment abi je na za ambition mon côté mais fali ba tuna ambition aloba ba ambition na e donc déjà na sorti album ya liboso ya fali a droit chemin ti lelo afinga leader ata mon côté faire ya sans interdit papa bima na mutuka nenga eska bima na mutuka na a ke sans interdit ba okangete na ba roulage. D'ailleurs, mon carrière n'est maloba, mon souci est landaka. Faire déjà ma carrière n'est maloba, n'a moutonga et bisaki ba français on da ko sakaye. Merci beaucoup. Tu vraiment na suka to chité, na suka vraiment na epesi solo, Christ epesi solo na éviter mot de la fin na yo par rapport et entretien na biso le et puis balobi ke bino fali pour pas comment tinda bino bo finga la batu alors azala so bon mais bino bo mo finga batu na simana donc hier akoma ko accepter ngo na éviter puis mot de la fin na bande retour bazolanda.
oyebi fali azanet nani anet Mobutu oyebi warrior relaxa nini ba guerrier ba yaka volontairement elombe sese tokolanda elombe sese tokolanda elombe sese chaki munduki mokongo chaki zimele ne longo oyebi ke zimele nsko atala bato mukili bolobaki adida saren tobeti ba Michel Bino na juin Bordeaux Lyon 16 000 places na 11 500 vous comprenez. Frère, à Lyon, qu'est-ce que tu cherches devant les stades? Le temps où il y a pour tout, pour être à Lyon ou bien à Bordeaux, presque dans la province, ce qu'il faut faire, c'est en France. Et ça, Congolais, Azaka série, il y a Vita Imana, il y a Vinaigre. Il y a un concert et le candidat na Canal Plus Pop. Frère, ce qu'il y a na Canal Plus Pop. Ils ont les cabarets plus tard, ils ont les kawana. Parce que ça, il y a cacheté de Konanga. Bosani. Il faut cacher ça bien. Bazo soutenir, il y a ça problème. Bazo soutenir na ba mwana mboka mazana contrat marotaza ambassadeur te. Il y a caché soutenir qui na 2020. Il y a caché muto abia ka fali babilo nyoso muto sala ka ngoyet. Est-ce que zo iloko sika yebisanga eloko nani? Yebisanga na eloko oyo faire sala pe fali alandi. Exact mon cher. Fali muto na ba kombo arena mbale bisoto ni maka kongola ko betare eza fali mon cher. Est-ce que tu roba no bandila ka dossier ngo? Est-ce que c'est difficile à comprendre? C'est difficile à voir et accepter. Tondi maka omoni batu bayaka yoka no ba kombo batu ba lobela rafere. Bogarde de la presse. Muko ntombolo yoka mususu gouvele golo yoka mususu muzeki ndingu. Yoka mususu Virginie manga mona ndenga finga mona ba afinga mwana batu bêtise na kolo bango teto na en direct à TV. Siko bato ba golo baza mo fali awena muto a démontrer na papier na bic. Na démontrer ba œuvre et artiste. Tozana omoni meilleur album année passée na ezaka formule 7. Faire muto onyo ko les héritiers. Pour héritier quand même abeti ba mai yo kana nango. Faire ana difficulté mo boye to comme ngato senga na gouvernement faire ayemba kalisute. Akoma peut-être ko beta ba karaoké na ba restaurant bato ba yemba comme bolo ba na belle voix parce que azana nzembo oyo azo yemba te boye bato ba yemba lisusu ayemba alisuna bato te neno moni ba golo ba zu raison que te faire gola azale seul dire ayemba apona bato te yemo ko ndeka mto yebi banzembo na ye. Est-ce que vous comprenez? Yemo mto yebi banzembo na ye parce que un bon leader tango chebe don déjà bato te Mayday bagangi réponds-moi si matière réservée libulu ba sombi kavo famille balembi ko consolenga pour nazamoura. Oui papa, oui ce qu'on boye banzembo ka sentiment nzembo wana. Moi c'est que je ne veux plus de toi. Et c'est comme là. Oui qu'elle est intelligente. Te merci beaucoup. Elle est intelligente. À cause Sunganga. Tu sais toi, je ne veux plus de toi. Bien le matin. La personne bote na ya Willy Moucheni, le véritable code mondial nous états pas kebo. Sans oublier le général John Chibang, on a pas soutenir biso. Eh ba tu penda ba moyen pour vivre, pour chaîne vivre. Ngana na ba sponsor. Sans oublier Junior Makanda. Des bandales, il faut boire kakaye. Des bandales. Azane na mbongo. Mais on dirait azomeka parce que ya kabaka ba 200 ba 250. Jour na mona ka pesa 250. Peut-être on matali suna ebité. Vous comprenez? Junior Makanga des bandales. Et ya zamona potofana na États-Unis ko na minito anakin. Omonaki yem to ila nga jokingo sko oyo ya Willy Moucheni yem asombela yanga code mondial. Ayeli ngataka code ayene lo wa yeli yo vient nga fondation Willy Moucheni. Na pesi bangombote le maître Cédric Mumba. Oui, bien l'avocat de la nation. Ce qui n'a atteint la bêtise musée qui dit qu'on va matin en disant qu'il y a qu'à défendre un homicide involontaire. Fin de citation. Merci beaucoup dans le salon SKR. Naibisho bakata na bangonga suki bana kwa faire moko nzoto mike. Soka simbio, rebi ke so kangi so kanza mwasi mto wakato suki. Oh nazo ebisa mo. Est-ce que so oyena mwasi nosko SK azo simbe na mto bongise suki. Ndelo mata. Yakaka na balkilia makambo ezande eza to na bandal to na ville siko timiso bomona akenda ville ko sala émission teza na ville ya na bandal na quoi c'est confort bomona teke to sa émission to tokate eza te bo sa émission na salon mo boy évidemment elle qui mi balade 2500 te ah oyo kama kelela na te fin de citation j'ai dit et j'ai parlé. Ok, merci beaucoup. C'était là Christian Pessi Solo. Donc entretien au na minute au Marambezali.
commentaire, like, c'est absolument plaisir. Un grand merci comme ça à Mike Oazaki au four homme de la caméra. Un grand merci aussi à mon le boss Rigen et quoi mixage et quoi mineta Belé Construction Agency. Donc sur un besoin de parler à 80 étages, j'ai contacté Belé Construction à Facebook et puis à TikTok. Au coup de les boss Rigen quoi mixage. Un grand merci aussi à mon vieux Bruno Lubic à l'argent pour bon soin. L'unique et les 7 codes mondial il y a Willy Moucheni, il y a Jojo Monda Imen était avantageux de patron interne. Tout le radio le matin. Vous s'abonner massivement à vos likes. Vos commentaires, c'est absolument un plaisir. Et puis, on se revoit la fois prochaine. Bye.